Bienvenue chers internautes de www.congoasika.com, votre site de la diaspora congolaise, votre site humanitaire. Là on voit Maurice Premier. Maurice Premier. Merci à tout le monde qui me soutient, vraiment merci beaucoup. Sans plus tarder, notre sujet d'aujourd'hui ce sont Basongi Songi. Tope basongo to boba epanza makita. Bao bakabula bolingo ya batu. Bao bakabula ka amitié ya batu. Binonde lelo tozoteya. Po tozokota na kati ya mbula ya 2014. Tokota yango na bwanya. Tokota yango vraiment na kinya nyonso. 2014 oyo. Mbote na ba nyonso balinga ngai. Et puis na pesi ba mes condoléances na Eric Image o asimbi donc o yende asimbi technique na biso ya Congo ya sika. Eric photo image, vraiment mes condoléances. Nga benga ko kaka wangu. Nous sommes ensemble, nous sommes de cœur avec toi Eric, et puis mes condoléances à mon yaya, à moi Angélique Amis a auto perdre la petite soeur na en Afrique, vraiment nous sommes de cœur avec toi. La benga ko dada. Dada wangu. Bajalo bele. Mais tu beti vango sabo. Donc mes condoléances. Et puis ba mote na nga na El Chanto. Nga benga wa El Chanto. Je veux dire El Chanto. Sans plus tarder, il y a Pichu Boulela. Il y a Pichu Boulela. Donc Tobo Sanité Israël Makila. Bien-aimé Makila, noni Sherina, Magala Sedoise, Mwino Angolo, Kande Fale Yemba, Oya Pamba Pamba Te Balobi Mwino Angolo. Peau noire quoi. Congo Sika, Balobi Congo Sika, Maurice Premier. Bambote Bele na ba fan na nyonso ba lingalien mundeka. Na bo ba lingalien mundeka te. Nyala ligala na mutu nyonso. Donc c'est ça. Bambote Bele lisusu. Na bami na nga Facebook bino bato bokomela nga to mona ya Ziko Munduti na kati ya Belgique bambote na yo vie na nga Ziko Munduti sans plus tarder vie Yoko na kati ya États-Unis balobi Y munene balobi tonton Yoko Y munene Yoko ya kangi ba New York ba États-Unis partout moi le bezate toke na Paris to bosanité. Tous pépélés à l'écho, petit frère propre, famille P de Mobimba, Bambote Bele, de ma meilleure Venabino, Pien Bingira, Tala Moyana, Yana Sidera fort, Pien Bingira, le big grand sœur Mangai, Kabi Bingira, Bosé Bele, na Libino trop bon, na Bossani, beau comprendre caca, sans oublier, le bien Bobo Bola, Bobo la taille, Bobo Bola, Bobo la taille. Donc, Bobo Bola, Stéphanie Miselala, balobi Mama Bouzi, Talarayo. Donc, rien à dire, bino batunyo so bolinganga bosutenanga, na pesi mobile na nga ya munene. Donc mobile na nga ya mukolo, Titi Kuchi, Titi Kuchi. Bambote na yo ba meilleur V, na famille Kanga nyonso, famille Mobimba Titi Kuchi bambote. Yves Kanga, Percy Kanga, Élisée Makiese, Trezege Narado qui Trezege dans 13 ans, Moubalia, Élisée Makiese na musika, Bambote na yo. Donc, Bino tout, na lingi Bino Mingi, sans oublier Glody Kouma. Glody Kouma, donc il veut dire, Glody Kouma l'analité, Glody Kouma l'analité, l'autre on va Songi Songi. Glody Kouma. Donc, tozongi na sujet na biso bandeko. Lelo vraiment to lobela mingi likamwa basongi songi. Mama sujet mutu passe penza mutu passe. Il faut me la ramba donc il va y prendre balvidon au biso mela na Scandinavie na kati ya Stockholm. Wana to mona mon boss Maurice na kati ya Norvège. Il veut dire il est mundenga na kati ya Stockholm. Accompagné par ya Bobo Bola. Donc, l'idée na biso lelo eza songi. Yaya. Na kati ya communauté na biso ki songi c'est trop. Yaya tozwi longo ba diplôme. Tozwi longo ba diplôme to fongoleli yango
tofungoli nango bauniversité bauniversité na biso basongisongi ezokola songisongi eza partout na bacamarade na biso na kati ya bafoyer na biso na kati ya misala na biso na kati ya baekole esika banoir bavandi songisongi ezangi na kati ya baeglise songisongi ya lelo mpenza tokota mbula sika ya nanga okota na via songisongi efuta nango te ebasoloka nde masumu ndeko nanga ana na kati ya Belgique ana lisolo na ye mbala nsima bokoyoka ye na telefone tozwa ya direct akotémoigne likambo ekomeli na kati ya libala na ye bandeko boyoka lisolo vedi ndeko mwasi ka ebika nde tozala système ke oza na camarade na oyo ya mwasi ayaya biso pe tolingana kongo ekeye liboso ndeni yo Maurice fome fo yaka na bakongo asika tolingani te yo oza jeune ozopesa moninga na confiance omonaka moninga na nde moto azotonga yo ozwi makambo nyonso avi na yo osopeli ye pa azwi nyonso asopeli bana otambola na nzelo kasi neti olata bilamba nzoko oza motakala mpo anini boye vra mpo ani bolimo eza te bandeko na ngai bakamarade na biso ya basi bayaya tochange tolingana mpo ani kolinga moninga te mpe bino bana mibali songisongi biso toyebaki ke songisongi ezalaki na biso bana basi mwana mobali songisongi komona koka pede makambo babasi kokota kokabola bakouple ya bato songisongi mwana mobali songisongi toyebaki ezalaki na bana basi bino ba mibali bozwi yango wapi bino bayaya bozolandanga vraimen songisongi na bana mibali bozwi yango wapi mpo ani tokochange te moninga avandaki na libala na ye alobi ke te lokwa tozwi déception epo bacamarade na biso mpo camarade so oza na camarade na yo bato mosusu bakomprenaka te bandeko na ngai ya kongo asika tocomprendre eloko moko confiance eza te kaka ke il faut nayebi te mpo moto asaleni mpo moto apesa moto confiance mais fidélité toloba fidélité eza kaka te na bolingo il faut boza mwasi na mpe boza fidèle soki boza bacamarade il faut boza mpe fidèle na amitié na bino yaya tozwi badéception ebele mitema esi ezoka mitema ebeba yaya opesa moto confiance osusu confiance nyonso opesi ntango oyoka kota kosabola yo omoni mpena oyebisaki likambo na 12 na 13 ekomi mosu mpe ezosolaka oyebisaka nyonso bikaki oyo ami fidèle na nga yaya bato basekaka yo oyebaka te obetaka tolo ami fidèle basekaka oyebaka te otambola oza motaka olati bilamba te mpo vi na yo nyonso eza libanda mpo na nini boye mpo ani tolingani te loko yo mesanaki songisongi okokovanda lese tokomi na kokosa makambo ya lokuta ofo kosa kisongisongi mpo ni bokotika te baninga na biso bandeko na biso ya basi ya mibali totika mosala oyo ya kisongisongi ezofuta te esalaka kongo ezonga nsima kongo asika ye mpona makambo ya sika tochange comportement na biso mpona kongo asika tozalaka ya sika tobotama ya sika ane ya sika ezoya yango biso na kongo asika toyebi bino mateya oyo mpo tokota ane ya sika tozala bakongole ya sika ndeko na ngai loko azwa badeception biso bablesse de guerre tozwa bashoke na bacamarade tokoma kase ndeko alobi soki azwandaki na mobali na ye na ndako so bazwi kande boyebi te yaya mwa bakokose ezanga nango na libala te bazwi mama moko boye akoconseille bango na ndako mama wana azala na bango bien babika mama ke te mama toalika mwa toke epartage libanda eza tobika so partage mpa ndeko na yo ya jeune fille akokotonga yo akopwata akosabola yo atiko libanda toloba ta bamama ta bino babokulaka mpenza bino bopesa biso conseil parce que en tout cas tozwi shoki trop na bagene ayaya nzoka mama afa koma mama azalaka mpe gene ta bagene baotonga lelo bakoma bamama yaya mama avandisi bangapesa bango conseil bana ngai boye moni basali boye tika boye na boye epesa conseil abomi neti abomi moto yaya arécupéra jo na ye pembeni asukoli ndeko mwasi alakisi ndeko mobali ke ye nde aza na raison ndeko mwasi aza mwasi mabe aye susu kobakisa nde potopoto azwi susu ndeko mwasi pembeni ayebisi ndeko mwasi ke mobali nde aza mabe mobali nde aza boye aye kobakisa lisusu pembeni naye makambo lokuta azobakisa
ya couple wana epeli moto ntango epeli baye kotala bango komi moto ezopela mpo na nini mpo nini moto ekopela boye na couple na biso baye bon mwasi na mobali mpe basololaka yango yaya nde eza na so topota na biso na foye tosolola na biso ka biso mbale n'esprit ya bien kope na yo to kopi na yo so bobebani bosola bino mbale so bino yo bongisi te moto ya misato yabongisa na ye te bino mbale nde bozwa solution yaya to bombaye bavandi basola baye basolution baye comprendre esika nini moto eza kopela yango ndeko na nga mwasi andimi vraiment atémoigne alobi otanga komba moto wana me biso nga azalanga na bela te moto otanga kombo na ye eza te mais epanza makita panzi alingaka panza libala mais eshue na kati ya Belgique yango wana vraiment ndeko na nga ana préféré aexplike biso kongo sika po tosolola bino bacongolais po ntango tokota na mbula ya sika tozala ya sika bandeko na nga to bino mpe lisusu bino bandeko na biso ya mibali yaya kisongisongi omoni moninga na mwasi na ye ya kitoko mwasi na ya bien yaya yo lokozala mwasi elongi mogugu me mwasi nyonso aza kitoko na mobali na ye bongisa mpe ya yo bamusicien mpe bayemba bongisa mwasi na yo yaya mwasi mabe azalaka mpe te so bongisika mwasi wana azala bien ata mwasi oyo ozomona elongi mogugu wana soki obongisa ozaleka kitoko ozaleka elengi mobali na mobali alingaka mwasi ya gu na ye yo sikoyo ozwi mwasi ya moninga lokomona aza kitoko oye otante na ndenge nyonso lokola boyi oke kokosele makambo mpa mobali na ye kaka mpo opanza bango ozwi nini tinde na oloba boye yo ndeko mobali ozoyokango oyeba ozwi nini ozwi na elo te ofutami te vraiment totika vraiment bandeko na biso basi bon kisongisongi mpe toyebi ezala biso basi biso basi biso mutu toboma mboka biso tosalaki tokomona bapasi oyo nyonso ebandaki na eve mwasi ya liboso yango biso ozwi me ndeko na ngai toboyi te nzoto ya nzoto la chair est faible me yaya kisongisongi bapirija yo to ndeni doze yaya kalme baentraînement ezala boye te kisongisongi na baeglise yo soki moninga aye na eglise alataki sapatu oyo dimanche prochain soki ayeka na même sapatu wana olobi yango ye achangera basapatu te moninga amemaki saki oyo dimanche prochain na saki quand même saki wana olobeli moninga alataki peut-être polo ya rose dimanche prochain moye na polo ya rose peut-être kozala nango mibale to peut-être na semaine mobimba alataki ne mpe mosusu to mpe ata azala moka moko ya yo nini yo yaki osambela songisongi edéménage komi ntina baeglise songisongi ekomi partout yango biso makambo na biso bakongole tosala esimba te na bashope tosala bango na bashope ya bakongole boye omona bandeko na biso oyo mosusu bavandaka wana avandi wana kayaki kaka kotonga kobanda ntongo avandilaka azotonga na kotonga yaya na basalon na biso sika tosalaka suki omona ndeko ayaki okanisi yaki okanga suki bavandi wana kaka po atongaka nika bato mosusu bakobavivaka na matongi bango so alitongi ovivre na ye te so alamuki na tongo boye eloko ya liboso fo atombola telefone abenga to aokipe na ta bana te bana bazolela bana bazoya bamiyo bandi na okipe te bana bazokanzala ye tombola telefone abenga soki telefone aza na unité te aluki abenga na fixe soki fixe te azwi moto wana fixe te fo aluka bami soit acheke na Facebook soit acheke na Skype mpo na nini ya esako mokusa sambela nzambe alongolo molimo wana mpo kota mbula ya sika na comportement ya bien totika kisongisongi jalousie omona moninga eloko malamu te yo soki nzambe apambe wana mobali no peut-être olinga mobali soki ya boye ninga mpe nzambe apesi mobali kitoko ifo salaka jalousie mpe bandeko na biso elobi te ke soki oza célibataire yo fo panzaka mabala bato vanda kama nzambe mpe apesi oyo ya yo basélibataire mosusu bazali oyo abotama na motema malamu alopesa mpe baconseil mpe kaka ya bien ki jalousie na yo yango ozotila oke olingaka mibala bato yo bayoba yo ozalaka deuxième biro mpo na jalousie mokolo otika ki jalousie vraiment yo ndenge ozala okosala examen de conscience osala pene inventaire ya vie na yo olingaka mibala bato nzambe apesa chance te ke osambela nzambe vraiment apesa ya yo moko songisongi jalousie olingi komona bato bavanda na nsambe te fo kabola bango kaka motema mabe
poni beaucoup tika comportement te bande konanga na kati ya société na biso ba congolais Congo sika ya to ke liboso 2014 a changé so monde kozaki na comportement na mabe tika 2014 ke liboso sambela nzambe so mozo kokate sambela tanzambe lukata ba pasteur ba bonne lopo tika mwe masoni moli mo ki trahison yo trahiraka ba camarade yo sala ka ba mabe qui bien fou ko futa ba nyonga ba te yo ba no so bazala ka mabe pa na yo to tika to changer ba comportement oyo donc yango wana to ne to za te na biso ya kisongi o suite fin ezali kisongi suite fin ezoya hein tant to raisonner sans plus tarder to zolo ba donc Edwige balbi mwana mwasi o azana Taylor Evanda to Taylor Vandam Edwige hein tala rayo ya Glody Kuma to zo le 14 ya Glody Kuma ba Glody. Donc na pesi ba union so ba ligne émission na biso hein qui songi suite fin zoya bino ba songi ya maseke bino ba ko panza ka mabala bato donc qui songi suite fin zoya j'espère que bande konanga hein et ça la vraiment l'ité ya pona biso nyon surtout to pesi sans plus tarder ba communiquer na biso ba communication na ba ya biso ya Congo ya sika radio na biso ya Congo ya sika donc ils en marche. Donc pour moi si radio na biso eza en marche bakala mingi te bonola na biso na ba radio mais borozwara hein to pesa horaire so na so quand même mingi ba soir bonozwa biso pe donc to no yoka na ba radio to ba lobengana eza bien on linga contacter Liliane Mundeka hein azuka plus 46 76 74 31 99. Donc na lingi bino mingi bino bato landaka ngai ba mina na Facebook ba mbote trop na lingi bino trop bino bato opesa nga ba conseil na no que soit négatif et ce soit positif non ya mbona mutema moko po mutakendara liboso na ba conseil quoi na pesi bino nyonso mbote diezola balobi diezola na kati ya Paris ba mbote trop ti pa Liliane Mundeka lettre M. Donc na lingi bino nyonso surtout botikala bien tout le monde prochainement.